tous ça devant plateau bat ba Olanda biso tangelanga biloko maba sali to critiquer tengande na autre question ok bon to les athées to tika ezali bino situation zela bolingi e ala tango ya e pas bongisa bo pesa eta pas ce tomo na basine il y a des papes mais basine au bon César mais abengani kingakati yo zako lela ba futa ote na digital ti lo ba kedala ni mona ote lela sale le bilo musala abengani mutwala oza à l'aise le zolo ba est-ce que oza sous na kobanga ya ba mubambe ba mufunge non er mo fo totalaka eloko ngo tozoke nango wapi na lobite ke mboke bongi mais tolingi to chamboka na voix oyo ekokende ke mboke bonga tolingi ba magistrat ba lobaka loi pas prôner état de droit tolingi le peuple d'abord et se sentir que le peuple d'abord donc gouvernement goya et wala misu na misu to kotalana alors à ce moment là ceux qui va saliter mais musalo ya sali banda comme président de la République mais faut bobeter des paiements banco yo surtout numéro 1 il fallait la mission na auto bete la oui parce que ça on lela awa ozo ba ne o salate na mbongo na o ba kenda na yango mais aya azo fungola ba voix pour ko ça ba recours na o ba futa yo mais est-ce que quoi ko lo ba liboso lelo ba tikeli bino fait ça longwe na ba o tu ba mubambe ba longwe espoir ekoti pourquoi bino bolingo ba espoir avec Félix ba mubambe za na Félix soki o sali mabe loi ekokanga yo mais ce que salima bete loi yango bitumba na biso tolingi muto ba ko kanga azala muto réellement a salima be lelo to pese exemple